Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken alobi na mobembo na Angola ete tango ekoki po ete makasi mabakisama na matali diplomasi po na monele ya ekolo Congo Démocratique lokola maponami maleki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandizango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalami ya kimia pona monele ya RDC makende liboso. Alobi ete Joao Lourenço azali mobondisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken akundoli ete États-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi nde alongaki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asengi nde maboko mapesama na makasi bikolo Angola pe Kenya bisali pona kimia na monele ya ekolo Congo Démocratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo na yango epamelaka RDC kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki ya Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita ya Davos na Suisse pe apesaki ye losako pona makasi maye pona kimia. Anthony Blinken abengaki pe na singa Félix Tshisekedi pona yango pe sima pona maponami mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo moye na Afrika na Angola, alikaki na Cap Vert, na Côte d'Ivoire pe na Nigeria.